www.potonapoto 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 Adasukwa Katandi Shemba Babunito Adasukwa Yamandi Shemba Babunito Adasukwa Kazandi Shemba Babunito Adasukwa Kakandi Shemba Babunito Adasukwa Kundiandi Shemba Babunito Adasukwa Jekun Semba Babunito Adasukwa Mani chicho, mani masabi sitaka kunjenani. Mani chicho, mani masabi simyama kunjenani. Mani chicho, mani masabi sinkaka kunjenani. Mani chicho, mani masabi sinkazi kunjenani. Mani chicho, je mani chicho, mani sabi simina jenani. Mani chicho, unitone ma uvansuba. Mani chicho, bila bana bakaya kudede. 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 Chimbili chishushi nindochi. Kebu funu kibili nyoko imedinde liogo. Baba kuba, nito imekoshko logo. Pode baka sembo. Obile longo lingolo. Chako longo kulocho fumino kumhuloko. Mutu mlisio. Adincha. Mini tambolo. Ole kumbonda. Bene lishaba. Wala kumbonde, bene lishaba. Chekun semba, babunuto, adaswa. Chekun tumbulila, babunuto, adaswa. Chekun semba, babunuto, adaswa. Chekun tumbulila, babunuto, adaswa. Chekun semba, babunuto, adaswa. Adaswa, chiale, adaswa. Tubanjo kumabaka mungo. Adaswa. Kubele dereki shusoi babonde kesa. Adaswa. Adaswa, Chelisha, Adaswa, Adaswa, Undido, Kuduka, Adaswa, 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 Chiale, Adaswa. Nga Dams, nga la pas Dams. C'est mon frère, Menaïda Kaye. Et puis la fille de Boranga, la sali mingi pona ye. Nga la sala nyozo. Non l'accès affection, comment l'amour, transmission. Même si nga mon motema, et zang la motema. Mais j'aime cette fille. Mais Déborah a pessiné nous autres un accord esprit nyoso et pas Dams. Miami, tu raisonnes de ça. T'as mon ban Dams à sali. Adam ça me passe en sang na mon. Adam ça mon comme sakana ngai. Adam ça sakai na ngai, ya sakai na ngai. Ngana olaksai. Na ko laksa Adam c'est so nga memi na nani. Ma comme sanga. Akolinga moi simteka moi sina yo Pierrot. Ndé Adam ça kelinga. Et puis ngam la lakis. Et puis tellement toi, t'as l'ingratitude. Ngam laksa Adam sio. Miami ngam le psi tala solo na ser tala boy papa GDG azini loko tesi Adam speto mota mon et puis mon pa misi moi tour linda like to ça rapé na table a crier pe mais ngam yemo ma fanda boy ya so mama sang be so melo et on est là qui zo bana omoko like say mto yo mto yebi nga très bien mais mi Adam c'est pas bwelo ngezanga pour masolo mo yo mo sala nga sala nga. Comment on dit, relax que les garçons s'alimaient. Si ngamo so na me bandaka mais ngana zana nga pour to kata dossier ngwa Adam c'est comme Adam ça on peut comme tungisa nga trop pour na kata on a longa ba image wana to ko vana biso tu vas na biso ya zuya yo mais yo besoin yi ya clair. Miamina na kimambona tingana yene makambu na laksa yo la fille en question. Ce qui ngamoko depuis le début mais pour na wana toke yende ko lakso likambu Adam Sasali. Comment zo memanga sous nozo ngusanga ce qui ngai Vous ma comme na le bon comprendre.
Non, comprenez, non, on comprend pas ce que dit. Yo, ce que la dame s'aligne, moi, c'est un galinga, ce qu'on a dit. Yo, c'est ça. Mais monsieur, bon, on a calmé, on a salamé. Mais si on a salamé, elle a extrait na fingi yo, topenga non. Mais ils ont maquilla, sur les totalité, na pesio passe. Mais même les jeunes garçons, elle était poil. Te, on a dit, on vit les jeunes garçons, tu viens Pierrot, aux amaillés les tépons na nini. Na généralisé du nom. Te, au généralisé, te, parce que mon père, ça soit aspect mou qui ngana amaillé les tépons, il comme au sénat na au salaté, yangona. Oh. Voilà, pour ça qu'on m'a vu Adam, c'était. Bon, Adam, c'est l'ingana ni. Yadam sa ni loni. Ba couper minene ya le lingana ni mai. Adam, ça nous vend, c'est nous Ah, tika, pardon. Ah, te simba. Te simba. E simba. Ah, simba. Tema. Tema kitna. Wana bingana Bima. Mais minga binda kwa fadam so epi. Kana bima ti. Onga na sengi oboyi. Siko ovandela ni ngano to solani. Beno ngo sengi to mo be ko ndo se ngai. Ezala kande ngo yebi ngote. OK. Telema. Na telema Pierrot. On a tel misanga miami n'a pas besoin de comprendre donc ngati comme na ele intéressant ya yonde pour lo ngana tel mana kende tema bima miami bima na ndako na pe ko tsara suma côté moni photo na tika na pour la maison d'enquête na bimi OK c'est pas grave OK porte est ouverte mais ngana ko beta dams mutu nyoso na nziana na ko salima be beta ya ibo boma na kuna to boma kuna me yonde ligono ngam yonde ko yo mais Pierrot mes articles na bona ngai na boy na bo bima yo kamiami na mi pesi na bolingo nazangi assurance confirmation nasili boma pokaka na monelongi na yo nayebisango bapesi yo te olimbisanga nga mombo na yo Chachombala président Hilaire balobi kolandaka te miaminiase moleka ata mabe ezali babongisaka Mama te Adams nini boy kona tiki makambo sote pa shungu te mama bien kutu pona mamba shungu te ngana biso ke photo sola ti nini kazi mama na biso ke photo sola siko soke na wali na bimi na ke ana suka ka na biboya eloko na déranger nga mingi ebi que Pierrot c'est mon frère so monga mikolo na obima te parce que naza na insécurité Pierrot vraiment azo comprendre peut-être pas ngana Deborah tolingani il paraît que Deborah na Pierrot bazara mwasi na mobali mais na meko tuna Deborah alobi ke yena Pierrot bayebani ka ata ke yaya quartier mais Pierrot a créé ngango rancune donc na comme une insécurité yena lingi ya ngana za na posa Pierrot c'est mon frère na itsa ke tika na fille yango ngana za nga libre mais Pierrot akomi ko kanda nga akomi ko tindela nga batu ba menacer nga maman il faut en tant que maman zona ba responsable Pierrot c'est mon frère hein Adam sitika na donazo comprendre Pierrot o wat ka Pierrot na biso kaka moko Pierrot ya ndeko na ngai ye kaka siko asalini kasi na akomo menacer nga pona Deborah lobi ke Deborah mwasi nga na lingi mwasi na ye c'est que yo oze mwasi ya Pierrot na juli wapi mama nga lobi ke Deborah mwasi na nga na linga kie loka za mwasi ya Pierrot na tiki kutu na Deborah na tiki ba vivre mais nga na zala na kimia yo na lingi ya oza mama zona ba responsabilité no me reçoit Pierrot website nga na tiki na nga Adams oyebi ke baloba ngo penza ke mbongo na mwasi yango nde eboma nde mokili Adams na boy yo na Pierrot nde boza bandeko Adams na lingi buso ba te na lingi Pierrot makambo te Pierrot nde moto azolukela makambo so na lukelaki Pierrot makambo na ngala ko expliquer ote mais yo ne siko fo luka siko ndiko gangela pe Pierrot soki yo lingaki mwasi ya Pierrot tika ngala lingi mwasi ya Pierrot asa ba biso ngala Deborah za mwasi ya Pierrot Adams na lobi kaka ndengo na soki olingaki mwasi ya Pierrot mama na seba bene na routine ko yebiso ko kona oza bandeko Adams koloba bote yo bele ndiko zo gangela pe kasi Pierrot bonga na siko na sécurité mama na sepe na ngote na yebisi yo na sepe na soko olingaki mwasi na etika e na sepe na ngote Adams ata na sepe te Allemagne Michel Mwabi na Hollande pourquoi masolango ya bolingo ibelaka sukali na debi ekomaka me sukalango yo lobaki kutu Clément Mambu
Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Oh, c'est des temps de comprendre. Même que l'homme a quitté. Avant-hier, pour lui a quitté. Nini. Déborah. Zaya, non, son problème, c'est Bisanga. Tu sais que je t'aime bien, ma chérie. Oui. Ok. Bisanga, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez aux alacateurs. Elle est douce. N'habiti. Est-ce que pendant tous les années à Piro, on peut imaginer qu'il y a autant de gens qui ont des bêtises. Quoi? Piro a tambola na kombo na yo. Elle a douce. Piro tous les gens qui ont des côté. Elle a une mission na ya olingangai. A pandinga sang partout na mwasi. Arrête Déborah. Piro wapi? Ka Piro ndomba si moko tozana e? Elle a douce ka moko yo yebi. Non, je ne crois pas. A pandinga sango. Ngana etolingana tozalaka tobimaka na ye. Bamambo ebele o na okoka kutata olobati. Oza sir na maramazo loba. Elle a douce ka nde na oyebisa. Aka ese loko atomisani tokoma bandeko nzoka alingana ye ngai alobati. Apanzanga sango partout donc nde na bato na olekana na nzela bato bamonaka Déborah oleka nzoka bato nyonso bayebiki nga za mwasi na Déborah nga aza ya na so likambo eza loba yo na Piro bolingana te Piro akeka koloba pa bato ke bolingana yebisanga leki nanga soki yo mpe olinga ete bolingana yebisanga za clair. Elle a dû se bien qu'elle a bombé la rôle de Kambuti. Alina Ngaiti. Le Piro comment se comporter bon au poignet. Et puis elle a douce. Est-ce que Biki Piro n'a dame c'est pas bandeko? Ah ne dis pas ça. Ba que za bandeko na ndeni. Ba parents na bango so ba bandeko. Ba kolesi so ba kolesi ka moko do kindeko mo bon elle a douce ko Ngaiti. Ma chérie. Viens d'abord, viens ma chérie. Mais ce qui est Piro, il y a Adam Sazande, on a comment se comporter mon côté? Yo, où est Lani? Tu vois que yo mikolo nanda ko o ni mo vanda te. Oui. O ni mo vanda te nazo mo ka ozo bima ka o. Oui, mais on a ça là. Il est bien qu'il me connaisse, mais il va pas venir là. Na je ngai na fa tout sur là. E bonga tato o vanda te. Ozo boma ndeko na mobali nzala olingi ko lamba te. Ngana lamba ka yo sokoye oyo kokuta ka ole chou. Obi ko comme ça ngai. C'est pas ce qu'on sonne à Bali. Nana ola mela ya James. Wana lobi soto Bali. Merci ko de tozabo. Ozo bimaka place po ozo kende eyeba na te. O c'est peut-être que une colonne na komi mama puta. Et ça va ta bien te moi na moi ça 4 na ba pantalon va jipa mi pisi wana. Et ça va ta bien te. Na sepe nango boende lokumu moi sindeza nde maputa. Ezate oyo bande kolata na tango lata nyoso tu na sima ozi coffre nyoso to fongoli na peso ko tikela kango nani. Yo kasi te soko tikinde wana ndeza bomoto na yo mutu yango te mama. Boende za kitoko. Et ça va bien. Moi c'est Bonjour. Madame Sate. Maman danse. Maman. Vanda na moi. Téléphone est sonné. Attends, tu m'as sonné à Oyambangati. On est au Kélanda. Maman. Na âge na mobala âge no azao bi azate. Ah bon? Maman na maman bolingo etala âge. Donc pas no son ezate. Na yebisa o tikelanga mwana nga asa na âge no te mama. Tikelanga Adam. Luka mobali ya âge na yo. Osomona bango te. Hein? Na lingaka kutu yo te nde na sabo so na bombela ko mama na lingaka yo te. Lobale to lingaka ndete. To sepela la biso na oti. Na bolingo pe na ngo pona. Et non monter, tiens on compliqué le que ça. Ko le baka batumi balete mama ti bozo kozala ndako na ngai. Non danse. Ya so mo na c'est vrai. Na bolingo za. Ah, tiens bien pas mama to sepela na oti. Il faut comprendre que to sepela na oti. Et mon bali na yo. Ah, encore Adam salingi yo. Mama o salere. O ezanda kuna ngako ko ba bloka buso ba ndako. Ezanda ndako Adam cité. Ezanda ndako Adam cité. Oh, nous avons du poids. Elle sautait ma kitty là.
Téléma, Téléma. Maman, oyebi kutu nazaka na kanda bana no ba likola mwana ngati le sala. Linga te, hein? Salon de bana ba sala leki nanga. Oki. Téléma kiti na ngai Téléma. Neso Téléma. Téléma. Soni Téléma. Alebete. Bon, na kasi siko. Téléma kende. Okam sanga. Bima. Okam sa obo sala. Kende bima kende. Okam sanga. Oya le soir. Bon, comme madame Salukaki yo, maman Adam Saboyi yo. Maman Adam Saboyi. Na ebiso ke na boyi yo. Bima, obo mi anga mwana ngai. Bana na yo. Mama na lobi bima. Bima kende. Nganda Adam Salinga. Ona oloba ngwana ngane mwasi Adam. Boza doa okabola ngana Adam te. Poko tuto bana bolinga bozala kate. Ngane na ya age na. Mama kende, bima kende. Nakei. Na souhaito ka luka mobali oya asa tanet na age ya papa ya Adam swana po bobala na naye. Ayo so linga papa Adam. Yo ka soni. Na biso kende. Yo ka soni, moi ça soni. Okabola ngana ete. So ba boyi yo za rapasi. Pasi hein. Ngana yebi comment ngana Pierrot te souffrir ma vie. Comment yo zwinga ngana ko za ingrat? Pourquoi Pierrot ko lo ba ngana za ingrat? Et puis ngai naza na ba preuve na ngai. Ko ezo signifier que yena fille wana ba yena te. Mais comment Pierrot ko mener ngai vidi boy papa? Comment Pierrot ko selanga ba campagne mabe alo ba ngai naza ingrat ngai na yibi mwasi na ye ngai naza na menacer papa bozampi. Ndenge na yibi yo poko buzwa masa pierite. Et puis soka bimia wana kufakala kana ye. Papa, il faut naza la protéger, naza na insécurité. Comment nazi ba mena protection yo zui. Eza papa moribond. Voleur de femmes des autres. Donc eza ki muyibi. Kanga munoro na yo. Kanga papa zawa kanga Adams kanga papa te. Kanga. Bien. Je suis pas venu ici pour bagarrer, je suis pas venu ici pour l'autre ça les gens. Am tu toba sa passeport to ça. OK, na yebi comment c'est très bien. Papa, tu connais pas boy. Papa tout ça boy. Ako ko sala kamo oko tele. Yo dingo siko. Ngana yibi za swapati kiliba. Yibi ko dinga basi. Ngana bo basi te. Alors, ukanga lettre te la bo mwana net na komela mu. Ayunga zoba. OK na komela ko. Mwasi balubira kai boy na mukanda. Mwasi abadutika. Ya hivi yaza mwana tukolishawa. Yo ngalo belete. Kuna lukula famille. Papa, mwana wana aza mwasi nanga. Na yebi pona zo babo parce que al yemo kalinga ah Pierrot je t'aime ngam c'est ah. Non, Pierrot, ne faut pas mentir, papa Zalian. S'il te plaît. Moi je te parle pas. Papa. Moi ça se va. Moi c'est moi c'est ah ça moi ça. Nous te linga. Moi c'est la vérité que ça mobile na eto linga été. Tu continues à m'emmerder comme ça. Yo combien ça pour la Déborah? On va savoir combien de fois. Et puis la fille a nié que ça au salon na soki na relation mo bobo salon. Pour ngana makina mo tata mo na tata na mo na mama na ngako. Mais Olinga était. Papa, tu comptes les bons ou tu les bons? Kikamila kuwana wewe tukuma famille piedi. Na boyi na ngangambo. Tika. Omoni wale Nabitumba s'il te plaît. On les misa ngaite. Siko mbete na. Yo pour bana lika mo sina mbongo. Atoko na kasi na kota na beti. Ya to na beti yo shate bi na mbona tibi na mbana ngo kepa na bi no pona obebi sana okata yo. Ona ye pour Piedi oyuka. Nakubamba wewe mbesi. Poto, Boyko, papa boye kaka tina nzela akomi oridiculize nga mpona nga na nzela bamenasi kaka boye nga naye kobundisa Pierrot na ndako naza kuyiba te fakenda kufanda pa unora benero mbongo na mateti komisa bapesa ye conseil. Nabenga Déborah, yé moko toka talika moi. Déborah, tu aimes qui? Entre moi et ce PD, tu aimes qui? Nani PD? Mais si t'es pas que na PD. Mone. On est kasi yo lobi ngati Déborah. Benga it. C'est là papa solo na yo atune. Yo moko tuna. Ele kaniti.
Papa, ça c'est la Mais c'est bien tel que bah autrement dans la vie boy, na opé soto yo moi c'est na benga it. Pierrot, Abimate. Pierrot, toi tu es mon frère. Abimate, Nzambe. Yo Abimate. Toi balanga na. Papa, papa, je suis à l'insécurité. Je suis à l'insécurité. Akubima ya hivi tukena ngai. Papa. Faut azonga bonga na bima na ngai na kimia. Nakukanga etuka. Yana bino Christian Bale mtautia. Oh ba résultat Samuel. Bah résultat Samuel. Ouh, vraiment. Elle travaille bien. Elle dit que Coco nae non quoi papa nae. Vraiment. En tout cas. Yosoka yem tasalango. Ye moko. Donc exact que azo ça il est ye moko. En tout cas, c'est génial. Vraiment vraiment génial. Maman, je suis pas la chaise. OK. Maman chérie. Oui, maman. Maman chérie. Il faut na longola ko oui, je dois vraiment je vais ça aussi que nous sous maman. Oui oui, lobi na ozo vraiment temps pour que na kota sala. Oui maman. La ngabo za propre, c'est za propre, moi tu que ça là, nga bien. Mais apprenez aussi à le faire comme ça nous aura temps au salon. Sois calme, tu ça pour na yo. Donc bota biso ba kito comme ça peut te seper ça yo. Maman, azomi kumisa. Bota biso ba na kito effectivement. On va poser kito ko. Eh maman. Merci ma chérie. Maman. Oui. Oui, maman Déborah, ils ont comme tungisa makasi maman. Namba Déborah. Eh maman, Déborah ndi azana za ba problème sérieux. C'est-à-dire quoi Déborah a un problème sérieux? Maman. Puis on ndinga yaka awa njoka nde asepelaka ni na Déborah, alobela Déborah eloko moko te. Siko Déborah akutana na camarade ya ndeko to pe ndeko so pe camarade ya ye Pierrot ango ndenge ka basolaka na Déborah ye asilika akoma koluka ko menacer Déborah na nzela ko menacer tina camarade wana. Sois calme. C'est que ongoye bisanga eza que Déborah nanga akomi ko bimana Pierrot. C'est ça. Maman, wana ezande selon Pierrot. Garçon wana aza bandeko na Pierrot soki bandeko so bacamarade na yebi te siko Pierrot azolinga te Déborah a approché garçon wana akomi komenacer Déborah akomi komenacer garçon wana donc Déborah aza so à l'aise te maman. Est-ce que ozoyeba Pierrot oyo ozolobela eza Pierrot ni ka Pierrot azalaka na biso awa à travers na chantier ka Pierrot moko tozala ne awa maman ezolekelanga makasi omona solola na yo po maman oza solution likambo oyo soki Pierrot alingaki Déborah te et que Déborah andimaki Pierrot te courage nini moi sona koza et moi mbala ozala nango po aya ko menacer et Déborah et son frère. Maman eza bongo te Déborah ko salango te. Écoute ma douce ngai na yebi Pierrot bien est-ce que yo ntengo mona ka Pierrot ko sa bloco wana oyo zo libano. Maman likambo onde yango ezopesa pasi maman faut toluka toyeba solution likambo yango ezobimela. Mais si c'est comme ça ça ne va pas. Aza menacé maman naza touché ndeko na nga maman. Ye moko Déborah za chambre. Ça ne va pas hein quand même la situation ne peut faire vivre nga. Nalingi ba buzo ba na libota langa te. Nalingi bongo te la douce. Maman la solano pour toluka solution. Totomboka te maman. Luka solution pour Déborah. Mais yo za yayat solution yo zo na ba bêtise ndengwana et puis vous osez venir me faire asseoir pour vous sanga ba bêtise wana. Pardon maman ngala cause de solution mais yo za maman na biso eh maman fona yebisa no likambu ndenge zo lekana kata ndako na koza ka solution nga moko te maman. Écoutez tâchez de savoir vous tenir na lingi bobebisa lokumu famille na ngate s'il vous plaît sola ndekono malam a éclaircir yo makambo wana malam. Nandi buzobati. Oyo kinga. OK maman, excuse-moi. En tout cas, à toi professeur Batala. Hey, Yaya. Neza mina toza morosa nini? Omela. Sama bele nini? Mulunge.
yanga kamanda mnonga esenga na FBI partout ngani na tambola rabena so information de gauche à droite à l'ouest aussi problème té nga tambola rabena to na kota tina ba fait fond la cage j'ai confiance code d'information bo fio bo mona katambola ka soit des affiches sérieux kati ya quartier oui mama salité ya bundisi ba bilobela bebe deborati mais dans ça songi na solo mukanda na leta mukumesa yebinga oh omoni ye omoni ndazana tera na information solo boyoka ye ayo information solo oyo so so confiant ndazana songi mambo oh ya obenga nani obenga zano te zano obenga nani oh mais tant zano kamana nga sona songi na yeba captation makameli na gauche doit pas habiter sabino na kamwe bemi ngote moi si mona catégorie bomona moi ça tambola soit disant moi c'est sérieux nduma munene Deborah bomona Deborah les captions gauche droite mo lasso ya bundisi babatu a pété au plan et en plus a pandi famille à battu maman on met pour que ça fille sérieuse ngamorote moi li solo te Deborah wana abundi bébé garçon mon Pierrot boy na dame hey ya moi c'est na saboli bango asma on ta balançoire merci oui bah garçon monté bah les cabisso bah fana baba pas bah garçon des bars député des bars moi quoi quand on souki boye moi le basson le bamba bah français na moi quand bah souki boye garçon barba ebele bah on bah c'est bah député des bars c'est que bah c'est faut sortir bah on bah c'est bah le bar trop garçon le pembe mais c'est ma vondo mini maman hier on a fait et quoi ça ma vondo araboga ingandi na bogani bagarso banondeni no rama vondo yo so koma te bon to fala ngona na bar yo mo le monte ba lo ba mama politique ba longwe mama musique ba longwe non ça musique là là wana za kalwa pede boy ye wana wa c'est le cas de ba binti na bar so akeba na gauche na droite siko finga bango moni to mo mesi nene wana na miss nanga biso nyose na quartier sino le kidobi nduma nani Deborah non va éviter Deborah dans mon lasso Deborah va okanga Deborah yo kini dans bino na quartier yo dans loko bozanga yango surtout yo oyo na ba ozaka yaya oni yo yaya na bien zanan obitsolo ba pelanga na okumbote yo nani tena otuna yo nani de là omona Deborah bozanga bela wana leki nanga oya la yoka leki nanga la ndinga la si eh ben c'est normal hein taka ndio ça nande Deborah minoza asa kwa drapeau ya bandali eloko so kabola bandela kitamo ndumba molaso c'est là même bible le bas avant qu'on longola potinaliste muninga tala na nuya yo yo lobing zela comment ta matate yo so bana mitala est-ce que yo mitali yo mitali yo te papa cadeau no bo eza ko na otamo na cercle na mo ya pembe yo te c'est la moni yo zero o sele lo te maman assistance Pacho de Norvège. Allez mama wawa, allez la monsieur d'amour, mama yo yo yo, allez la Sandra Mogeli Zugi, mbangbe. Jean Zeka, le béton de DJ Dodo Wechi, Pamouke Moupeto. Démo! Oui ma chérie. Viens, je suis à la cuisine. Tu prépares? Oui ma chérie. D'accord. Toi tu prépares aussi? Je prépare? Ah bon, tu prépares aussi? Oui. Waouh, ma belle. Encore pas. Ça va? Oui, ça va bien. Ma belle-sœur. Belle-sœur? Oh, mais Pierrot. Chut. Maman, ça dit quoi? On y va.
belle-sœur, par rapport à quoi? Mais yo ignoré yana bindi. Ya Pierrot. Moi ça moi c'est Pierrot na bino. Deborah tika aventure à nous ça. Oh. Mais grâce à comprendre t'es? Yana ngai, mon frère. Mais na bien Pierrot moi ça moi c'est t'es? Ah, yep so que ngana moi c'est ni. Et bonjour à notre kena nous nda kwa neza la ni sous moi c'est Deborah bing se que point. Mais ben nga pas t'es hein? Ah t'es là ça va passer hein. Yep Pierrot ben nga à ça l'évangélisation à t'es. Deborah tika aventure ko ya. Unyora yana ngabunti. Oh, mam nyo ibsanga. Na moi c'est na eti grâce. Atika la olinga ngati. Eh, jour ano ya ko ebisanga olobi ye Pierrot azobenga yo za besoin na. Na kenda abimisa Bible te nga c'est tout. Pourquoi le maman na votre boyo yo que créer un problème? Ngani na boy na considère belle-sœur na parce que je sais que tu seras avec mon frère. Ah bon? Ça va? Allez, viens. Quoi? Eh ben, t'es furieuse ou comment? Viens, approche. Et Pierrot, aux gens on a problème la vie. Attention, Deborah. Attention, t'es Pierrot. Ne respecte encore trop. Cette fois-ci, au lac qui s'en a le place nin on a bimana. Moi sinon. Oh. Moi sinon. Comment pendant son partout qu'il y a bimana? T'es Pierrot, trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi pendant ce moment au Québec c'est la relation dans la danse? Moi la bimana. Mais tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Je crie parce que tu exagères. Mais non, exagéré. Tu me demandes une question ou bien tu confirmes? Je sais pas, tu affirmes quoi? En tout cas, vraiment, on respecte pas trop. Lélo, là-bas, qu'il faut mettre fin. Lélo. Attends, qui t'a dit ça d'abord? Comme ça, Déborah, tu sais comment on a ça? On va pas m'outenir. On va n'importe quoi chez n'importe qui. N'importe qui, on a des bazama yélété. Pourquoi? Parce que... Mais c'est normal. Ça me pense ni parce que on a un problème la vie. Tu me manques. Il y a sans steak, on manque, il y a une politesse. Mais dans une des vérités. Tika comme on a. C'est comme on a baissé bébé na Congo linga ba. Na benga ya Pierrot parce qu'un respectable. Mais il y a pas le soutien. Non, c'est pas de soutien. Il y a pas le respect, c'est comme ça tu viens tu cries ici donc. C'est pas de soutien pays non il soli le quoi ka soupa biso. OK. Déborah. Ko ya kapa na biso. Non ka souci. Tozo to pesa confiance to dio ndeko. Tozo ndeko to vandi na onto kando sana ozo panzanga sans réputation. Donc yo mutu na yo bébé Nicolo ya PD. Attends, écoute-moi, OK? Donc PD on a ndé bébé si mutu na yo. Donc ces garçons depuis nous que bino balé beaucoup mis ensemble et au bon sani. Hey Déborah, attention, on a anniversaire, je suis là présent. OK, Saint-Valentin. Moi j'étais là comme ça avec ma fleur. Je tout chantais, je pleurais. Quelle affection, quel amour tu veux. Et c'est pas ça l'amour. Tu veux quel amour? De Saint-Valentin, Noël, a fleur. Il y a un bolingo. Alors toi makila moko. Oui, sans que linganga. Tu sais makila moko. Na boy de toi makila monte même sans que linganga. Mais est-ce que pourquoi ce boy ngana ngapen na luka pe na savourer. OK, d'accord. Moi ba dépense aux ozoloba au salé langa ozo ibisa batu. C'est en facture, pesa facture non ki non. Non, peso ba mon non so pesa facture na ki non. Eh ben écoute-moi. Salé la facture pesa ngai. Non, il y a pas de la facture, OK? Déborah, mais tu veux que na lobanini Déborah. Nous non ça là, tu comprends rien. Na zo lo kwa ndeko. Ok, les sima qui ne quoi nous a makambu. Aux en derrière. OK, j'ai compris. Donc on a une ndeko na yo, OK? Mais ce type là où il y a PD à tia basuki kanga basuki. Ah PD. Attends. Si on a ndeko na yo. Si on a ndeko na yo. Ce qui yes quoi Adams azan ndeko nanga. C'est que osobo yanga to linga posa bandeko. Ko linga na ko tuté na sens que tous ensemble. Mais pourquoi osobo ya pété ponaye? Donc yende ndeko té, c'est ça. Nana ton perdre ati ndeko nangati. Ah bon. Yonde na zo le kwa ndeko. Pe no biso ka lelo effacer numéro nanga. Ne m'appelle plus jamais. Je dis plus jamais dans ta vie. OK. Le jour où mon na ma colono pas la biso. Na ebiti. Tu verras ce qui va arriver. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Déborah, tu me vois je sais pas. Tu me vois pour que non. Et c'est à moi que tu parles. Donc, ma dépense dans la salle qui est en maille. Et les garçons Adams. Alors, on dit quoi? L'amour. Si il y a une bosseuse à canine. Et ça a fleur, non? C'est la fleur, le chocolat. On appelle ça au chocolaté. On appelle ça au flirté. Tu fais quel amour, ça? Toi, tu fais quel amour? On a mis Zoba. Zoba. Moi. Zoba, c'est ça. Moi, Zoba, donc, inutile, je tout fais, inutile. Déborah, s'il te plaît bien. Déborah, moi, je t'aime, tu sais.
Attends, écoute-moi. Qu'est-ce qu'on va faire, Déborah? Déborah, s'il te plaît, ok, Déborah. La facile, t'es fou, la souris. On est blacklistés, même pas si les ont sur lui. On se fait disqueter, ils tentent de nous faire oublier. Si vous allez, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. Criminel en mer, c'est du mat, perte de melon, ce que le diable nous réserve. Vous voulez se farci prendre, tu veux parler, vas-y, parle bien, sinon je viens parler de mes plaques à me traîner, tard le soir ou soirée. Je parle de faits divers, chèque scolaire, atmosphère polaire, que vivent les frères aux origines caniculaires. Je te parle de ces glaires, que je marche de feu ou Guerlain. Je te parle de ces guerres, je te parle de mes plaques palestiniennes. Je te parle d'Afrique, de ces colonisons. Je dois pas parler, je vais te déranger, ça va changer. Eza nini boy? Eza nini? Masangi bele bo milangi bele na sibu nini boy? Eza nini? Tena tuni eza nini? Eza nini masangi bele boye ozo mela boy? Un problème nini boy? Hein? Eza nini yango ya nini? Ça mbona vanda. Problème nini? Sylvie aya balinga mutu ndenge nini Sylvie yonga na mema ngambo nde nalingaki Adams na mema ngambo nde nalingaki Adams alinga te Adams nga na obenga Adams telefone Adams awo yamba te akomukangela nga telefone nga miami Adams akangela nga telefone ende pona Adams oza boy na tuni yote. Non lo bana yo Adams nda commission boy Adams. Yubi yo kamusanga ya moko. Adams sango Adams soki pondu soki matembela ngo asali nini? Sylvie mama Adams akomobenga nga te. Nga na kena ndako ba Adams. Mode basali nga na ndako ba Adams. Oko imaginer te. Ba benga nga na grande sœur na ye. O nga na sala pa Adams bango ba yebi ngo te. Nga na opaveni bana nga balala nzala Adams azwa mbongo atia na poche atambwa nango Adams asombela mbalata po bamona lelo nga Adams ake sabote ngai bana nga baolala nzala na opesa Adams mbongo zela kata nanu kata nalobi na biboyi yo mando zawana ko moi tantine mora bien avenir bombo bi ba lula yo moi eloko na soki pondu soki ntaki Adams wana yaka wali do na mbongo na bien no wana bana basi na ndako yo zina mo lokola Adams wana yo ndima ke mama mukolo yo ko tolerango na lo bana yoti bi ozanga ile osana mongaka ngane kayembe na vandi bona kiti bona zimwa petit garçon so abimi soki wapi na bana oliese na façonner yo amayele te na place na rose bana ngati mo so na poto so na tangisi bango classe baza lobby so ba nani ba robongisa ngana ke dumisa moi garçon mo wana famille na ye mama Adams na raison obenga na ye na bien benga na yo azana raison azana raison tikana na ebisa ote azana raison parce que maman moko te na mokilo ko mona mwana na ya mobali ya kolisia ko keno mbasa mokolo lokola yo ipesa poa ko ya on na soni je te dis ma chérie papa bébé va divorcer na mokilo baloka basi mo baza désespéré lokola bino boye pe aza désespéré keno loka mobali âge na Adam ça mobali âge na otiti Adam ça moi mokilo ko bota Adams yo ko tika jamais Adam ça ko mobali na ata na Bible epekisa mokoza moba okolinga Adams te Adams tala omoni osa mokolo na biso boy tika Adams wana asala vie na ye yo pe sala vie na yo vana bana oza veuve luka venir a bana yo ngana kondima jamais un jour yo o perdre vie na pour moi jeune garçon na kelota malade ceux qui wa pa otikela otika bana na et pas nani à venir a bana yo tchongo en danger mais non ma chérie c'est pas normal mais non si vous allez nanga menga no tokoma otamba tokoma kwa ba camarade ya obi bien na partage o nyonso nga na zana ngona yo Sylvie Pierrot autoya awa Pierrot aye awa Pierrot aye ko informer nga ke Adams alingi mwasi na ye mais Pierrot na Adams ba bande koti Adams akomo bima na mwasi a Pierrot yo ko imaginer lokwana aolanda nini yango Adams aolanda nini Pierrot ayo lo makambo ilekeli nga po Pierrot ko kosa te po Pierrot na Adams ba bande ko akokosela ndeko ne likambo te ay ko ibisa ngai
Adam sabalukeli ye na mwasi na ye. Ya siku na opesa mba yango conseil ndeni basala ndeni po muto alinganga na osa nini. Sylvie na osa nini. Bon, de toutes les façons, hein, nous allons au Lika. Donc on a couché dans ma camona, on a le temps de perdre. On a le temps de perdre. En tout cas, on a Kei. Rose, on va savoir. Babi Mike. Non, bien, so baye bala nanga nanda. Na ba koli mo yuta kiwana, naza mo ba quelque chose pour pesa bango. De toutes les façons, on a Kei nanga, hein. Tout le monde a ba dame so ba ba fumba na ba futa nzoi. Obandi kolanda ngai nano na 15 ans. Lelo na mi pesa omona ngai zoba. Bolingo eponi te ezali na miso te. Na ndako okomi kotalanga pamba po ninyo. Kutu mobimba nga na lala te o. Présence na yo nécessaire mingi. Nazoka na pasi etika na sepela. Na bomba na moko na venir ya banana ngai. Mokili pasi bisengo pembenye. Bawela bazanga biso se malembe ya nono. Likambo ninye chérie. Olingi ninye papier. Kutu mobimba mana lala te o. Présence na yo nécessaire mingi. Likambo ninye chérie. Bien de la couper. Yo. Na comprendre te loko nini eza yo na Déborah. En fait, grande sœur, nazo comprendre te koloba kingala lukali kampa Déborah. Eh ben na yebité so bozo comprendre la famille parce que na début oui, ezala ki faute na ngati na koma boy. Na début tozala ki lokola bandeko. Mais lorsque j'ai retrouvé mon amour, makila na ngaske comme sala. Amour. Depuis quand Déborah comme amour na yo? Pierrot, est-ce que tu comprends makambolo loba? Déborah zandeko na oti. Ndenge vraiment yo yaka na ndako nde to vandaka vraiment. Maman confia ye babiloko na nyonso Pierrot. Lelo yo okomoka tcha Déborah na trouble. Est-ce que y a problème ou lequel Déborah na trouble? Y a fiancé ne kuna bazo kana sous. Mais quel fiancé vous parlez, grande sœur? Donc si vous voulez que ngai ina Déborah tout ça bandeko, c'est que fiancé na ye bozo ba wana. Fiancé wana azapende ko na pas ndeko na ngai. C'est ça. Biso te na biso to ebi te biso to ebi nde yo ndongo yaka na ndako nde to zalaka na yo. Makambo na kosala mabongo tenga na sepe na ngata mukete tika Déborah à l'aise. Na solo betake yaya yo sa leki Déborah pas sa leki. Tika Déborah à l'aise sa la vie na ye. Donc c'est comme si bozo landa bolingo ngana Déborah. Bolingo ngana Déborah to kine musika te. OK le musika te parce que yo yaki na famille na biso yaki te pona Déborah. Yaki makamba libala te. Yaki lo kwa ndeko mama zio ndeko confier babiloko na ye ti tozo fa na ensemble to zaka ensemble donc ti to bimaka na ngwe bisanga ke ba restaurant to kendaka wana donc yo ezaka pona intérêt pona Déborah. Moni sikolo bozo mema. Donc c'est comme si nga bozo mema nyonso ngana salaka comment dire ba geste nyonso na sala pa Déborah. Na lobi bien que zala ki kala ndenge mutu. Mais maintenant je sens l'amour en moi. J'aime Déborah. Pierrot tika makambwana. Et simba te tika Déborah za calme asa la vie na ye. Tika Déborah ezambala suka na yo ka suma kambote. Na lobelo étant que petit frère. Soko yoki te en tout cas toke musika tika Déborah. Na yoka te o menacer Déborah tika Déborah pour du bon. Donc c'est comme ça, mutu no sazo comprendre les kamangote. Donc nazo mazoba kizengi. Donc ça complot avec votre famille, maman. Bobo ça n'est pas bien fait nyonso. Donc vous voulez ngala Déborah to lingala te, c'est ça, c'est que vous voulez. OK, coup de chapeau, on verra. On verra. Ça va, hein? Ça va bien? Oui. Très bien. Ça va, chérie? Ouais, très bien, dans mon ensemble. Ah oui, ah, pour la faire, hein? Non, tozaki na Pierrot babengi epai ya Tony Sibor oyo cameraman. Nde abengi ye baza na masolo mo baosola yango akei. Tozali na Pierrot. Yo kasi na ye? Ali na Pierrot. Chérie, ça va?
Lelo nabengaki yo mpenza po tosolola makambo ka ya Adams. Atuka na okompagne Adams te. Ti siko ça ne va pas. Ngani courant ezoleka te ti siko. Suite ka ya bamakambo ya bana na wana ndenge ya bana ndako nde bana babeta kai. Mais boni toke pe tozonga. Adams eninga na bana. Oh non, tout bana na osala. Adam Sam a supporté un kaka. Atabino, ngani na bona mukolo boyebi bana nga très bien. Bana ba ko se répéter le longa na vivre na Adams. Mais ça bolingo ngani ya muti longa na zana Adams. Mais oh bana nga ba osala, mais Adams a ki pangote. Akumpula ndila no mwana nga mobile peut ba poza age na Adams. Mais Adams lo kola ali kolandela ngo, mais nga mo ke pe sanga passe. Et déranger ngai. Non, ça ni. Mais nga ni Adams ça olinga. Mais fa a supporter au non stoana. Adams quoi? Yatandi shemba babuno. Adams quoi? Yamandi shemba babuno. Adams quoi? Kazandi shemba babuno. Adams quoi? Kakandi shemba babuno. Adams quoi? Kundiandi shemba babuno. Adams quoi? Je kunsemba babuno. Adams quoi? Mani chicho, mani masabe sitaka kunjenani. Mani chicho, mani masabe simyama kunjenani. Mani chicho, mani masabe sinkaka kunjenani. Mani chicho, mani masabe sinkazi kunjenani. Mani chicho, je mani chicho, mani sabe siminu jenani. Mani chicho, unitone ma uvansuba. Mani chicho, bila bana bakaya kudede. 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 Chimbili chishushi ni ndochi. Kebu funu kibili nyoko imedinde liobo. Baba kuba. www.potonapoto 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 www.potonapoto